À cet immeuble là, bozomona babengango Galerie Igo Tanzambi. Galerie Igo Tanzambi. Ils ont mis na avenue Apate, donc avenue Apate, toujours na commune ya Lemba. Donc nazo chité na komasko vers terminus Lemba. Botala binomoko banzela ya Lemba kobanda super ti terminus tala ba canalisation n'ingeza ko beba bosoto botala vraiment ba sachet ba poubelle bazoboka na kati parce que sika ko boka yango ezalité terminus Lemba awa esika bazwaka ba mituka ya rond-point Ngaba bazwaka ba taxi ya Salongo Lemba Rigini et komata bongo ba campus botala binomoko bosoto partout à kututu régie des eaux et toboka déjà banda kala mais solution ils ont marqué raté en tout cas là tout le monde ba chinois bazala bande ko ba congolais ba sala pe misala awa na nzela ya terminus awa et mabongo ti ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. En tout cas, un grand merci à vous, internautes, téléspectateurs. En tout cas, vous s'abonnez massivement au la cloche et notification. Et comme ça, au monde émission Yakitoko. Et nous sommes précisément dans la ville-province de Kinshasa, dans le district ya Moamba. Donc, je suis vers commune ya Lemba, donc vers Super Lemba. Nazo beta karande botindenga na komela bino ti na terminus awa ya Lemba et puis na ko kotango kati tina ko sala bongo shit na ngai na Njile Sainte-Thérèse na district ya Tchango. Cher ami internaute, donc constant na sali awa na commune ya Lemba, donc tolo balami oyo Lemba eza vraiment ya ko kabwana, donc bana super Lemba bango baza pona bourgmestre na bango ya Lemba et bana ya terminus bango balobi tolingi yete. Alors to éviter ce qui eza pona nini toko zonga lisusu toza vraiment ba information na population e ba Lembaltek parce que ba habiter Lemba benga bango ba Lembaltek toko kota wana vraiment to sur la population to ba ranking oyo euti wapi. Et voilà, deuxième constat to sali to moni vraiment ba canalisation eza tellement bouché ya kosakana te to Lemba ezalaka commune ya ba intellectuel to Lemba commune ya ba intelo mais botala bino moko ba fulu wana eza bongo entrée ya maison communale awa naza na 9 régions to benga 9 régions et botala bino moko ba terrasse salité makadam liboso kuna ba komi déjà kosala mo muke bazotia béton. Donc excellence monsieur le bourgmestre ya commune ya Lemba yazo représenté président de la République na commune wana, donc azate na parti teko ya bana super bana ya terminus bana ya bana ya Livulu bana ya Rigini bana ya Salongo. Donc ye azana pona cadrer population kota la population o eza bongo na commune ye. Mais Lemba bota bino moko lelo ndenge koma bosoto super Lemba to baka super c'était pas comme ça, mais toujours comprendre ceux qui makamango izo ki ndebo ipona nini bota la bino moko Lemba ezaki pena outi bandal ouye ovandi pena na bar ya Tchétché ovandi na café géant o senti vraiment que nazo zo mon pépé ya kitoko. Mais lelo ovandi na ba terrasse soka solo ba mauvaise odeur ya kitoko vraiment te et puis bozo mona bande ko na biso ya bleu blanc parce que la kibongo journée ya examen d'état deuxième jour ya examen d'état ba finaliste na pesi bino nyonso ba bonne chance. Donc ko simba Lemba vraiment to lingi ezonga ndenge ezala ki population ya Lemba ba bela biso boya vraiment bola kisa Lemba nde kaka ezalaka Lemba ezaki boité Lemba ezalaka propre na yebaka. Na 2010 wana artiste héritier Watanabe azaki kovanda bongo na veni Apate, donc vers super wana azalaka wana tozaka na J3 et puis ba grand pote bazaka personnel mais lokola papa na biso Igo Tanzambi ya Igo kole oyo bana ya ville province Kinshasa ba ebaki les grands changeurs de monnaie fournisseurs ya ba changeur na ville province Kinshasa Igo Tanzambi personnel bon mon appel mutuna ye stati akawana na super vers entrée à terrain GD beaucoup mon appel immeuble na ye Igo Tanzambi en tout cas
molimo na ye epema na kimia esika azali na lilita botala bino moko makadam vraiment salité nzela kitoko te population bazotambola malamu te akutoza na saison sèche bon soki tokoti na saison pluie mawa ya kosakana te mais ntango babenga super donc ezalaki vraiment kitoko ya kosakana kuta avec un partenaire idéologie awa nazokende malemi na koma vers entrée ya terrain GD voilà bozomona ba terrasse liboso awa bozomona ba terrasse mais liboso nango mbindo ya kosakana te lemba vraiment propriété ezali société to sengi vraiment na excellence monsieur le bourgmestre ya commune ya Lemba akota vraiment service na ye koto ya assainissement kolandela pena misala malamu ekozala pe bien et puis soyez bienvenue na général Kasongo Kabwik ndenga télévision vraiment ba auto bana komona ba tobana obela bango ba civique inutile na société lelo ba komi utile na société parce que bango pena ba simbi bongo et assainissement ya ville province ya Kinshasa en tout cas totombe bino boye malamu na ville province ya Kinshasa ko sa pena mosala kitoko na ndingi elongo bani wana bozomona ezaki bongo bar café géant lelo échangea et bozomona bino moko donc ezaki pena avec un partenaire idéologie oyelemba ce kokoti café géant te okoti chechete sakana ki pena te donc voilà botala bino moko tala awa eza entrée ya terrain GD ezaka boité ezalaka pena propre ya kosakana te et ba moto bozomona wana misu bazouta bongo na kati na avenue Basanskin avenue Rosibazi bazouta na Tene de Lemba et là voilà awa eza statue batela biso ya Igo Kole pe ya soname ya Igo Tanzambi les grands fournisseurs ya ba changeur de monnaie na ville province Kinshasa mais auta boko tika biso toyebi ezalaka affrontement entre ba militants ya ancien président honoraire Joseph Kabila Kabange et na Jean-Pierre Bemba et yango ya Igo azoka masasi na ville les lopé atika biso là bâtiment blanc là ce que vous voyez là wana babenga rango eza diesel Elma diesel bango ba bongisa bongo ba moteur ya mituka o ya minene ya diesel kaka Elma diesel eza nini moko ya kala vraiment bana lemba ba yebi yango et cet immeuble là ba yebi yango donc Elma diesel awata moteur na yo e baby ndenge nini oh esali so ndeni so kitina wa awa na Elma diesel eza bon na ezami toujours na super lemba mutuka no pene kozonga et bonne et difforme regarde toujours ba mai pene ya makadam to ebite ville voza Kinshasa total nanu service national au ba libiso musala ba kosala ndenge to moni na ville déjà kuna bazo bongisa alors il faut ba bongisa pe na 24 communes donc ba kota pe na 24 communes et vous appelez malao mingi donc ndenge bazo ba balabala eza ondete eza vraiment ba aventure te aujourd'hui au somi mai na bouteille ya plastique waka ngone sike longo bani ba konzi pe to taper poubelle partout koko taper na ba poubelle eza ke na mutu moya abwaka na mabele eza te moya abwaka pe na terrasse eza te parce que so poubelle eza te to bandoka nga bango kaka ba futaka ba monde botala bino bo mamai saison sèche mais mai ba mai osko nde ezo tabongo na ba mapango ya bato mai moye ki eza te terrasse boucher ya kosana kote ba mai ezokota tina ba chaussée alors ezo bebisa et ça pena malom minute là on a zokende bongo vers Termis Lemba voilà ce immeuble là bozomona babenga ngo galerie Igo Tanzambi ezomi na avenue Apate donc avenue Apate toujours na commune ya Lemba donc nazo chité na komasko vers Termis Lemba botala bino moko banzela ya Lemba banda super Termis tala ba canalisation n'ingeza kobeba bosoto botala vraiment ba sachet ba poubelle bazoboka na kati parce que sika koboka yango ezalité suivez Matoye yoki miso emoni linga kolobe zate motembe zate moni sale monani
ninga kolobeza te uti mosika esensa tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondimekoli forever grateful I'm counting my blessing bawetuwa bigi kozeleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengezilaka mochi ne movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange ekoma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye eyoki miso emoni ninga kolobeza te motema eza temoi misala emonani ninga kolobeza te uti mosika esensa tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te matoye eyoki miso emoni ninga kolobeza te motema eza temoi misala emonani ninga kolobeza te uti mosika esensa tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te. Donc voilà, tu as vu commune ya Lemba oyo bongo na district ya Moamba. Donc Lemba parmi ba commune oyo na district ya Moamba, Lemba vraiment eza compté parce que tu as vu Lemba to benga bongo commune ya ba intellectuel parce que tout le monde a bongo université de Kinshasa eza bongo na commune ya Lemba et puis Lemba eza na ba professeur o batangisa bongo na inikine baza vraiment bana Lemba tobi Lemba ebimisa pe ba star ebele lokola soki toki kota ba star ba comédien tozana ba Gesho tozana ba Yamayo tozana ba Modero ba artiste baza tellement belé et puis personnel papa na biso Mathias sans souci ya utabongo kotika biso et puis Lemba tozapena ba mécène oyo atika biso tamolai depuis 2011 si je me trompe pas na kombo ya Igo Tanzambi tobengaka ya kole donc les grands fournisseurs ya ba changeur ya ville province ya Kinshasa pe asona mais yepe ya bon mona Lemba toke kota ba joueur tozana ba Jamukul et tozana ba Emeka Mamale pe asona mais en tout cas Lemba komina bentelo Lemba bana matete bana ya ngaba bana ya makala bana ki sensu en tout cas ceux qui bakiti na Lemba ba mona ke toza place mususu là ezaki bongo kala mais lelo ba Lemba tek o to benga bongo e bana Lemba tout à la binomoko et avec intégralité en tout cas Lemba vraiment komi pena bosoto tozo comprendre so komi nini et puis bazo pekisa ba mituka na balabala eza onjete balabala eza sika kotia kwa dote balabala eza esika kotia cabine te ndenge bazo pekisa pa ya mokonzi ngumba ya ville province ya Kinshasa papa na biso Daniel Bumba Lubaki Kinshasa ezobonga alors botala binomoko commune ya Lemba bota pena Lemba bozonga na 2010 na 2011 ezaki bongo na terrain ya GD siko wapi ezaka bongo tout puissant Mazembe baki kondongwa na bongo na sélection ya Lemba ezaki na terrain ya GD monaka bongo Lemba ndenge ezaka propre wana na équipe ya Mazembe tozaki bongo na ba kulukuta mi ala papa la parce qu'il est pas à mon Lemba tozalaka na ba
ba mayo donc mayo Christian Mayo il pas aki bongo andobeta bongo na Mazembe là tant Mazembe beta bongo finale il y a coupe du monde il y a ba club ba beta bongo na Inter de Milan et Mazembe polaka 3-1 en faveur de l'Inter de Milan alors tant ba kita pena lemba tout le monde ba Joël Kimwaki bazala wana ba jogue bele lemba zaka propre et puis lemba ebimisipe et bah député belé lokola bah Jean Baudouin Mayo oaza moko ya ba secrétaire exécutif il y a parti INC et tout ça pena papa na biso et ancien ministre ancien premier ministre et lokola bon kombe roya et kimi bazaka pena tellement belé belé bazaka et tout ça ba Bruno Chibala Bruno Chibala yazaka bongo na point karawana ya sainte ya wana beta ming scrabble wana bataka bona misika fourmi premier ministre en tout cas na lemba ba sepela makasi me lemba en tout cas salité oyo et comme na lemba en tout cas to ko beta pena c'était na excellence mais c'est bourgmestre comme na lemba en tout cas kolandela et kozala pena malamu mingi pi ba rankine ko tika rankine oyo eza malamu mingi te super na terminus bazaka bana lemba même salongo bazaba na lemba livulu bazaba na lemba barigini bazaba na lemba en tout cas eloko oyo il faut kolandela ngo et oza pena malamu mingi po ndenge komo kende boye yomo kende mabe mwana super ko kende terminus te le terminus ko yape super te eza malamu mingi te alors il faut eloko oyo ko telemila yango tozobela mingi koto célébrité et en tout cas bota la binomoko makadam déjà ba komiko sala ils ont créé kutu ba bouchon ko saranate gauche et kitoko droite ezala no bateka bakayas na koti béton te mais tobike na bokasi ya gouvernement congolais parce que peuple congolais alingi atambola na ndenge longo bani donc ba lembal tek batambo ndenge longo bani na ba coin awa nazana toujours vers terminus bota bino ba fulu ya kosaka na kutu te canalisation kutu bota la bino moko ba bidon ba bidon ya ba plastique wana en tout cas ezo sunga te place ko boka ngo ezate poubelle ezate nzinga poubelle ezate en tout cas population ya lemba ba so lela trop balingi lemba la bango ezonga ndenge ezalaka vraiment nakala. Merci beaucoup, suivez avec intégralité, c'est votre chaîne. Voilà, chers amis internautes, de retour. Voilà, awa nazoko masiko vers terminus lemba awa ici kabazwaka bamituka ya Rampoingaba bazwaka ba taxi ya Salongo lemba rigini et komata bongo ba campus botala bino moko bosoto partout à kututu régie des et toboka déjà banda kala mais solution ils ont marqué raté en tout cas population habita kimbela bajan ya régie des oba ko sala mo pena musala awa pour que nzela ezo malambo ta bino moko ba sala makadam ya sika tout monde ba ota ba béton mais maye comme ko côté déjà na chaussée wana ils a vraiment malamuti donc awa na zabongo na terminus bota la bino moko maye tonda lokola liziba soko bwaki njombo akobota pena bana mapasa butande ko oyo bimisi banina bwaki na kutu libanda ko passe ya kobwaka ngo ezali te mais soki poubelle ezali alongo tango directement on a poubelle là tout le monde ba chinois bazala bande ko ba congolais ba sala pe misala awa na nzela ya terminus awa et mabongo ti na super lemba donc super lemba terminus en tout cas soin eza te atamukie botala bande ko bazoteka pembeni ba sala misala ba terrasse eza on a déjà kutu boucher lango na ndenge ya kosakana te donc naza no loin na marché ya terminus lemba botala misala ndenge izo salema nzela makadam moi tamo ba boucher mike à cause ndenge ba sala bongo nzela en tout cas tokolinga vraiment lemba fo bozala bomoko lemba bozala uni et bourgmestre azawana za tata ya bino nyonso population ya lemba botika kokabwana terminus super en tout cas barankin oyo eza malamu là tobi station oyo ya terminus là ce que vous voyez là eza bongo pesika ba moto telemiona on eza bongo wenze ya terminus on a wenze ya terminus en tout cas tozobeta kaka mbela na bakonzi
kotia ba poubelle en tout cas kozala malamu et puis service d'assainissement bota bino mo nzela ba sachet ba plastique na se en tout cas lemba izaka boyete mais to éviter ndenge nini ezokende tiboye dossier oyo à suivre. Matoye yoki miso emoni linga kolobezate otemeza temo misale monani linga kolobezate uti musika esasal tokomi linga kolobezate ya kolobezate linga kolobezate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing ba we do begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobezate otemeza temo misale monani minga kolobezate uti musika esasal tokomi minga kolobezate ya kolobezate minga kolobezate matoye yoki miso emoni minga kolobezate otemeza temo misale monani minga kolobezate uti musika esasal tokomi minga kolobezate ya kolobezate minga kolobezate. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, Ning Nalobel Aminokaka Bao Bakoti Bongo narrateur, donc Naza Awa, na ville province à Kinshasa, et précisément na district ya Tchangu, na commune ya Lemba. Donc voilà, Ndeng Bozomo na ba blément là. Les AP mokolo ya examen d'état et finaliste na PCB bonne chance en tout cas binonyo so un coup inflammé voilà constant oyo nenga zolo bango mbala lemba vraiment eza susute ndenge ezalaki en tout cas bopeto ezate vraiment na commune ya lemba de super ti terminus lemba en tout cas salité eza vraiment makasi botala bino moko na kate ya ba terrasse ba sachet ba bouteille en plastique et ba biloko belé ba pampex en tout cas koto soko telemi atoza na rim okoka pena solo yako sakana kutute voilà chers amis téléspectateurs chers amis internautes sur YouTube il y a biso podcast donc na bandaki na bino de super terminus et maintenant là pour na kosepesa bongo ba internet na biso topé ba abonné na biso na lobi na ko kende yango sikoyo malembe awa na zabongo na moto o to benga bongo 3 pines nazo kende malembe na ko chité ti na district ya Tchangu na commune il y a Njule place Sainte-Thérèse. Voilà, chers amis, c'était beau s'abonner massivement au tina cloche ya notification. En tout cas, na rolinga bana lemba ba lembal tech. Ba vrai Joe, ba vrai chéri, ba tonton ya bien, ba maman ya bien, ba boss, ba mécène. En tout cas, manifestez-vous à travers cette émission. Ba commentaire na bino, ba j'aime na bino ba lemba. Et vous appelez malaming de balabaka. Lemba eza capitale ya Moamba bana matete bana ngaba bana kisenso boza wana en tout cas na ebike o eza bongo chaîne oyo elandamaka partout dans le monde entier bana matete lokola movie Capolizo pour mettre Capolizo pour et moi na oni britannique ya tongo depuis
Londres, et puis sans oublier aussi Mama Lorachou Merbos, Mama Yabanebele. En tout cas, la Rolinga bon manifester vraiment à travers cette émission, et surtout Maître Capolizo pour moi na oni britannique bana matete babanga mboa o etikali babanga kutute depuis Londres. Un grand merci aussi à mauvais Charlie Wayungu ya Mama Coco Matatima 001 Héros d'Alambre depuis Canada. Sans oublier aussi mon ami personnel Marcus Garveille depuis France, Honorable Destin Mwanda. Voilà, commune Alemba Yangoyo, na wanazo cité sikoyo, na Bimabongo, boulevard Lumumba. Mais naza toujours na route ya super et terminus. Voilà, Oyo Galerie Igo Tanzambi paix à son âme, les grands changeurs de monnaie, fournisseurs à Makasi et Atika Bicho na guerre ya affrontement entre président honoraire JKK Joseph Kabila Kabange et ministre ya transport Jean-Pierre Bemba Gombo. Voilà botala binomoko lemba ndenge za salité ya kosaka na kutu salité vraiment ba konzi to ebite soki boza wapi oyo nzela otokenda bongo terrain ya GD. Donc voilà, nazo kita na bimasko vers super lemba. En tout cas bana lemba ne kaka nazoloba. En tout cas tolingi kimia ezala lemba super terminus Rigini Salongo bozala toujours unis pour na ko battre bongo insalubrité awa na commune ya lemba botala bino moko ba chaussée kute koma nango mabulu lokola chantier oyo ya volcan ya Ndira Gongo. En tout cas bana lemba kimia ezala bourgmestre Tambola et vous appelez Malomingi. Là c'est bâtiment il y a 9 régions, il y a zabongo toujours na super lemba et 9 régions azarape moko il y a ba député nationaux dans commune il y a lemba wana. Donc voilà awa siko nazo bima non loin échangeur et puis na simananga ezabongo nzela weke bongo tina maison communale ya lemba. Donc en tout cas botala nzela nazo lakisa bino bomona bino moko balabala nde bazoba eza wenzete, mais awa na ville poza Kinshasa balabala ekoma nango wenze mama alomona po azwa mesa kota na kati ya marché ondika koteka malamu mingi te. Botala bino moko e bongo babiloko se komoko kita awa lokola mvula na République démocratique du Congo. Donc voilà nazo awa na bimasiko vers sous-région. Donc naza toujours na commune Lemba na district ya Moamba. Suivez. Donc voilà tobiki Lemba eza commune ya munene na district ya Moamba, et puis Lemba ebimisi bato ebele ba notable baza pena tellement ebele et le coup là-bas ancien premier ministre et papa nabiso Bruno Chibala, et puis toujours moko ya ba secrétaire exécutif ya Union nationale du Congo INC en bref o kama bongo pa yemoko VK Vital Kamere Mwalimu Moninga Don King Jean Baudouin Mayo yepe mona Lemba tozana ba yalu muse ba grand quartier ya commune ya Lemba wana ba yalu muse, et puis côté ba artiste comédien ndé alba na bino début tozana ba gesho tozana ba modero ba athlète personnam Korando Jamukula pesima malema mala Betty Fish yoka mutu ya mungongo. En tout cas tebi na Burkina Faso 1998 marambo esalama kuna mwana Lemba mamale mwana Lemba Jamukula personnam des athlètes na biso ya makasi pena ya mboka na biso Congo ba tika biso. Et donc là je suis sur donc calamité nazo koma bongo et boulevard, et donc là je suis sur sous-région tobinga bongo sous-région et toujours na commune Lemba non loin na échangeur de Limete. Donc voilà awa nazo kende siko malembe na na bino na koma bongo ti na place Sainte-Thérèse. Voilà wana bozomo na bongo za échangeur donc wana bomoni eza Lumumba
tumba toyebi moko ba héros national donc statina yangona donc suivez maintenant sur boulevard Lumumba. L'autre fois mon na bandaki émission juste na coin awa ti na Kitarabongo na entrée à quartier 1 place Eucalyptus. Donc là voilà nazo kindesko malembe naza na moto nanga nazo kinde malembe sur boulevard Lumumba na cité bongo ti na place Sainte-Thérèse. Là c'est pour faire plaisir à mon ami que j'aime beaucoup Marcus Garveil depuis France. Un grand merci aussi à Destin Mwanda honorable. Donc voilà toyebi na ville pour Kinshasa embouteillage et comme on chronique toyebi ce qui est à la nini, mais je crois bien aussi là ce qui va petit boulevard Essili. Un grand merci aussi à mon vieux Derlin Bitouvova depuis Hollande. Et un grand merci à mon beau Jérémy. Un grand merci aussi à ma grande sœur Clarisse. Un grand merci à ma grande sœur Mwasa Pembe. Et sans oublier aussi les amis de Watakin 24 depuis Turquie. Merci pour votre soutien de loin. En tout cas, Boyende et Zalara vraiment. Et sans oublier aussi Selby cadeau. Plus 255 plus 55 depuis Brésil. Un grand merci à mon pote donc Yancine Tunda depuis Mexique. Awa nazabona so des moutons des bonhommes. Awa sikoyo solo ya Changunde bandaka awa so komi 16h outi centre-ville tango zo kita so komi awa oleki bien komi sanzambe po bouchon ezala awa na ebité ce qui ezala nini ba mituka ngo so utaka wapi ngana yo to ebité. Donc là so des moutons ya des bonhommes ba mituka o ndenge tozokende vers district Changu et obazo matabo bazo kende mo amba funa lukunga ainsi de suite. Donc bon s'abonner massivement à la chaîne Bolinga Makasi Yabiso podcast à Jessica besoin d'informations vraies et toko sarate biso to kitara sur le terrain en tout cas avec un partenaire idéologie là ils a bon église ya Shekina. Donc église ya Shekina et wa déjà limité Salongo bengango quartier Salongo na commune ya limité et na kalaming te nazoko mabongo pont ya Maya Njili et nakota sikoyo natika moamba nakota district ya Changu. Donc bana Changu bo manifester à travers cette émission et vous appelez malam mingi pour natiki moamba maintenant nazo étendre bongo district ya Changu botala binimoko bouchon ya osaranate. Là c'est entrée à Petro Congo kotiano ki Petro Congo tina sep. Donc voilà ngamu bozomona wana eza bongo commune ya Masina. Donc wana commune ya Masina e ba mituka wana bazomata bongo moamba funa lukunga misu bazokende pe na gare centrale vers boulevard du 30 juin. Donc voilà là c'est Kin marché supermarché où il s'ala un partenaire idéologie na tcham awa po ya ngondem tezalaka liboso à l'époque mais lelo comment on peut belé écoute bongo na district ya Changu toujours na commune ya Masina. Donc bana njili pe bazolela batela bango pe supermarché parce que njili c'est 13 quartiers tozana ba minuit supermarché mais ba grand logo là ba Kinmart et logo da ba Foodmart en tout cas na njili ezate tozana ba petite supermarché place mokota osombi shawarma mais bali ezali obaki kotunga pe ba Foodmart et ba Kinmart ba supermarché ya minene vous appelez madame. Là c'est l'immeuble de Apocalypse 22 et ya vient biso bienvenue Kamba. Donc mon Changu toujours na commune ya Masina bota bingo Kinmarché ngwana et awa tozasko na plaza de Masina oyo bana kuba koma kanga ba photo comme na ngolo kola eloko moko sondeni na ebité eza un impact moko na Changu samedi dimanche kotokuna yindaka na ndenge ya mukete. Donc voilà là nazokota déjà Kimbuta. Là c'est mosquée Akwaba où ils ont bon sans fil. Maintenant je fais mon entrée sur boulevard Kimbuta. Donc là na kotisko Kimbuta nazokende vers Sainte-Thérèse. Donc botala binomo akuna Kimbuta wa balala raté awa balala raté
eza lokola avenue du stade où ils abongo na commune Kalamu sur quartier Matungé. Donc bar eza tellement belé na kosa la publicité faut basola non solo la basololio lokola mauvais capolizo vraiment na oni britannique yekota sola pena cool. En tout cas un grand merci à mauvais maître capolizo pour mon oni britannique depuis Londres. La patience paye tous la kaka ndenge sola qui. Un grand merci à Mère Boss, Maman Laura Chou et Maman Yabane Belé, Maman Oya Mesana Kosepele Sabatu, Logola Maman Marie-Claire Mwanga. Un grand merci à vous. Et un grand merci à ma mère Cécile. Un grand merci aussi à Lipa Sabamongo na Djobour. Un grand merci à vous. Un grand merci aussi à mon pote Chris Ibangi depuis Irlande. Merci pour votre soutien. Un grand merci aussi à on a Bana Njili, Bana Kimbatsege, Bana Massina, en tout cas Bana Maluku, Bana Ntele. Merci pour votre soutien. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Yabiso Podcast. En description, vous avez information. Tous en YouTube, tous en TikTok, tous en Instagram et puis tous sur Facebook. Un grand merci à Montréal, ingénieur Dobasadissa Lissonzambé. Et puis un grand merci aussi à notre bébé Dorneline Bassadissa. Un grand merci à vous. Un grand merci aussi à bébé La Joanne Ndombele, Tricia Ndombele, Julian Ndombele. Et sans oublier aussi la mère de mes enfants, Suzy La Homme. Voilà. Matoye yoki miso emoni linga kolobe zate oteme zate moi misale monani linga kolobe zate touti musika esensel tokomi linga kolobe zate ya kolobe zate linga kolobe zate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki. Voilà, là j'ai fait maintenant mon retour vers Sainte-Thérèse na district ya Tchangu pona ko sepel Sabino kaka ba téléspectateur ba internaute na biso ba abonné à chaîne Mino Bolinga Makasi ya biso podcast. Donc na banda ki super lemba terminus et minala na lobité na sepel sa bongo ba internaute na biso na kitabongo ti na district ya Tchangu précisément na commune Njili place Sainte-Thérèse. En tout cas bozaki ebele liboso ya ba etandoki ya kolanda bongo émission ya bino mokola lelo. Donc un grand merci à les trucs d'enfer Batumo Kobia. Un grand merci à Mère Boss et Maman Laura Chou. Un grand merci à mon vieux Derlin Bituvova. Un grand merci à mon sponsor privé, mon vieux Charlie Wayungu. Il y a Maman Coco Machatima 001 héros dans l'ombre depuis Canada. Et un grand merci à mon ami Marcus Gavey depuis Panama. Marcus Gavey, famille d'Anzo Mapesuna Motatro. Un grand merci aussi à Honorable Destin Mwanda depuis Belgique. Et restez toujours branchés sur votre chaîne Yabiso Podcast. Et on se retrouve à la prochaine numéro. Ce qui est sur Massi Azongite. Bye. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo ningi ya kolo